na ngonga nazolo baboye bazolanda biso na monde entier place to uti po bayebaki mokolo lelo solo nzambe otindaki biso mission ya mulai mission wana ebandi wuta 2015 na malakisi monene oyo olakisaki na ngai sur le kimbangisme na bolingo na yo otindaki ngai nayekola na pembeni ya papa conseiller direct papa Fumbwa Mbanza kolakisa nga ba archive et aussi kokende pa ya papa conseiller direct le professeur docteur papa Bituvi Dikiang 21 et 6 avril ndenge bobongisaki yango mokolo inauguration ya musée solo nayebaki eloko te kasi ba directive na bino ndenge natangi esalaki mokili emonaki etension ya bato na bandeki kokende mingi libanda kasi olobaki ngonga nango ekokoka po toloba ngo na miso ya bato na encadrement ya bapapa conseiller direct na yo moko nde na 2023 après bouti na bino Brazzaville na soutenance ya thèse monene oyo papa professeur docteur papa Bituvi Dikiangani asalaki na acteur spécial des relations internationales, sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour la paix au monde, papa Simo Kimbangu, ndeyo moko oza réincarnation directe na ye, mokile monaki, mokile yokaki, nde osengaki mokili mobimba eya na nkamba. Tata mokonzi ekolo apesaki pe ndingisa nde toyaki na ba américain, ba iranien, ba chinois, ba russe bongo na bongo tomonaki bango na kamba awa tango molai banda kotinda ba intention yo moko yebi pourquoi ondimaki après soutenance sa thèse ngana yebelo kote na tempelo ozwaki maloba o tulobamaki na kati waneza ya bino moko mozaki libanda na tempelo lobi boye awa bazolanda biso mokili mobimba osengaki pe eya na mboka ya Congo pe na Afrique na mokili mobimba effectivement nde mon invitation yaki nde touti na tournée monene to bandaki na Egypte na tata mokonzi kolo na inauguration ya grand musée bazui ba image na bino batata voilà yo moko oyo ekoti na grand musée de Gizeh oyo ezali la plus grande musée du monde nazwaki maloba etake archéologue na lolenge bopeselaki nzela nde biso tobembukaki po tokende na Chine na import export esalamaki le 5 au 10 na Shanghai na APIAC au chambre ya Asie Pacifique na yango osengaki mamanda sala discours po yenda yebi anglais ngai na yokaka kaka liboso ya président Xi Jinping liboso ya bakonzi minene ya monde bautaki po ba ko représenter bamboka na bango import export biso to memi nini biso to memaki papa Simo Kimbangu ndenge totangi na soutenance basepelaki babeti maboko batondaki yo merci nde balobi boye loko toaki na 2024 toye na 2025 ndenge bango batali bamoni que réellement depuis 1921 le 6 avril kino ngonga oyo touti kimbangisme ezali pomo ya monde et yo nde kopesa kimia na mokili nde yango batombelaki trophée monene oyo ya pe mama kolimbola yango po eza na anglais et bapesi diplôme monene na mwa mokuse na koyo koloba ke ndenge secrétaire général ya l'Union africaine permetaki yango po azolanda yango lapsus monene oyo esalamaki yo nde ozali authentique ya tata Kimbangu nde yango bacertifie yango na APIAC na autorisation na bino nde toyaki na palais royal d'Abu Dhabi po basala dîner spécial
après né à Bawa tango Emir Azalaki à Yambaki et ambassadeur ya Chine ayaki kopesa intention na tata mokonzi kolo ayambaki ye pe wana biso tozakuna nde ba américain pe balobi non ekoyo kozonga te parce que ezali likambo tata kimbango na lotomo na bino tozaki voyage tokei vers Washington ba certifié nde bozongi na biso nde bomoni bino moko bobina ya kote na komisango toyaki na biloko ebele tokotondisa wate o eza ba échantillon ya makambo na bino moko tango yokoka eza permis na loba nde yango nzambe okolimbisa so na ke mwa mokuse lokola bango baza kolanda nde na pesi détail na yango bakoya na 2026 kambe kozala inondé moyo kanga bango eza lisusu te po tango lipamboli na biso ba indo ba comprendre yo nzambe bombami pe mingi bango nde ba publier yango eza na ba site tamboli voilà balingaki tango kozwa yango ndenge baza kolanda bakonzi wana bakomona et le président ya Chine, Russie et certains généraux n'ont pas bongo na bongo.